Yepe faut bakangaye. Yepe faut bakangaye. Yepe faut bakangaye. Ye. Abonnez-vous. Talaka mwana mukelo ko héritiana. Même pendant zana azamine bovandi penza ke bo banda ko montele mwana batu bo baby sa image na ye bolingi bo baby sa moral na ye. Abonnez-vous. Fabregas akoyemba emsu vocal héritier mais héritier otika lo yemba vocal ya Fabregas na orchestre wana. Osomona héritier za maître supérieur bango tunde bazalaka wana baby ke héritier a bosser baby ke niveau héritier za nde mona bango te. Abonnez-vous. Bakabali ya ba musicien musupe to ebi na mboka o balinga pe héritier te. Abonnez-vous. Innocent ko comparer bango na ba Robino te na ba Innocent commis déjà grand. Ah déjà grand. Asa déjà grand encore affronter ba salle nion surtout oyomoni ba salle mythique même à ta Bercy. Innocent le soka. Tu vas Vantiko Bercy. Bercy voilà Bercy va Vantiko. Ah Innocent za musicien. Tu vas Vantiko Janvier Bercy. Pour ani voilà na age wana moi mukete. S'il vous plaît, abonnez-vous. Personne m'a connu, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a fait ça. Fali avant. On va te là qui a donc Marambo est que bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. S'il vous plaît, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, na Fimbo. C'est le vôtre et les airs bébés de la presse. Quand nous sommes abonnés massif, moi la Fimbo na Fimbo. Dans Fimbo, moto sur moto. Avant na présenter nous invité na lelo, na repesa ba vena nga balinganga mingi. Vena nga Jikash wa Belo. Vena nga Yannick Onenje na Junior Galeno. La personne en mode c'est que bozali. Wa bena ba vena nga bena tongo ba sola bien na petit na bango. Lona mela bino Janvier Wata. Janvier Wata makamaro beza fort. La team Wata moto za repela fort. Sans plus tarder, BCBG fongo la caméra tout sona Janvier Wata. Janvier Wata, bonjour. Ouais, bonjour bébé de la presse Eliezer. Kenda bongo babi ba bonjour na ba bonjour na batutu ya bana poto tout bolinga ka Janvier Wata malgré Mikolo mo senti moi stress za pona auto kufila oncle na yeto bien que oncle mais aza ko asot biso na ba to benga koko grand-père auto okufa lobi na matanga batutu ba yebi ya famille bato bakota na Facebook nanga open ba ba minanga bon mona mnaka wina poster ma photo mo wana ke koko nanga auto kufa mais to bien que toujours oncle na bi que famille nyonso bana ba douleur surtout petite sœur propre Laetitia Mangoke mère nanga state to bien que ma filo na bo sanité mère sucre na kati ya lilo wana famille mobimba au grand complet na poto ba chéri Zozo baby que ba Janvier ba Laetitia ba Isaac Parker ba mère sucre na lille mokonza ba maman nyonso na kati ya lille baby que toi na mawana mitema bon ezana ngoliwa par rapport à matin batutu bolingaka Janvier Wata msusu moko komele sala moi bien surtout na bana poto bolingaka Janvier Wata totorina na bino oza musala na ngana pona yango na sala kaka yango sara Janvier Wata boni ba activité boni parler boni famille na ba confinement ezolega nini ouais ba confinement o ezolega bien par rapport yanga surtout biso ba star ndenge za la pena bana poto ba bi Janvier Wata totorina etembe bazotika biso te loka ba Olga Mbimba ya vina biso Robert Bikaka la place bozana pesi binombo te po ba na balinganga Olga Mbimba ya vina biso Robert Bikaka na kati ya France wana penza bango ba fanatique na numéro 00 bon ba raso na le kabo esala bango moi bien eza lokwa ba Pati Muluba balinganga makasi lokola ba Olga Chikeva motema ya grand prêtre Platini Masamba mobali ya pembe mobali ya mbinga ya mbiji na kati ya Paris wana bango tout penta balinganga lokwa ba Eli Chikeva ba Jojo Mangwisi bokomelanga pesala nga moi bien lokwa ndi na omona lokwa Olga Mbimba akomelanga vina biso Robert Bikaka bazokomelanga ba onyo so botikali ndenge zalaka so bokomelinga pe esalanga mo bien ba Pati Muluba mais Jésus ke nango bien
to savourer tozolia tozomela par rapport à janvier qu'on a yebi ba misusu na banda ko moi difficulté ça mais biso tellement ko yeba ko solola yango moi bina ke ba Myriam Wete ya ba star au senti ba mama Fifi Lukala malgré na bien qu'appelle masqué mais alinga nga trop au senti ba Yannick Chimanga ba joyeux anniversaire à toi Yannick Chimanga et au senti penda ke mobali ya kitoko ya pembe ya bogar na pesi bino ba mbote Nathalie Babia la sublime quoi. Merci Jean-Pierre Nebi que biso tout dans l'actualité mon mobile micro internet biso tout le monde là qui va vidéo et bien qui na WhatsApp na Facebook fimo boy oh c'est masturbé mais fi wana batake mo ba chaîne elongi ya mon héritier watanabi na ebite Janvier wata izanini ki mutema mabe to nini kaka. Bon, qui monte à ma beza nangwa, Congolais linga muninga nete Congolais. Obi ke bakopa bangulu ezalaka kalo senti ke bat na Kinshasa to ndeko ke poto pa pamba. O senti orchestre so ngeke ne poto pinda batie bakumbo ya batu tozo kende pona ko aider population congolais poto binde to viva na Kinshasa. Mais mutabe bisa kopo wana ezaka Congolais moko. Po mona ke Congolais azana mutema mabe moko ya kosakana te. Lelo pinda na Kinshasa na ndenga mabete so totali parmi bana oyo bazotanga ba classe ya bien, ezabana ba musiciens na bana ba politiciens. Eza bien pour anini lobby msuba aider biso msuba okozala ba konzi na mboka ba okozala ba ministre surtout na bana ba musiciens omoni eloko e banda na oteka ke bacha lelo mwana héritier wata la poule gâteau torina etembe to banda ngo liboso Didi Stone o senti ke Koffi Olomide lelo aza fier ke robota mwana lelo aza pena parmi ba mannequin ozomona pena ba styliste na ebité so styliste so mannequin aza modéliste na kati ya Congo awa oya munene tozana eza Didi Stone omona epena na baria na bataminene sala biso faut va fier ozomona ta bana ba musicien na biso bazo tangisa bana bango na ba condition mobo o eza normal pour te dire que ba musicien na ndenge ya Kinshasa te dire que ba musicien msu batanga raté mais bango bazui chance ya kotangisa bana bango po lobby ba cadre lobby ba ministre elongo na mwana loka ya Didi Stone ekomi susu na mwana ya Fally Ipupa Marco 6 msu lobby toko misepe loka ba Didier Drogba ba Samuel Eto'o ya beta kabali eza fierté ya mboka mais kaka congolais wana azolingo bebisa image ya bana eza bien te lelo su mutango so victime wana mwana héritier yekuta za na miner po mona ke eloko yo bino bosali esimbite pesa na actualité ta mukete matutu ba comprendre que oui congolais za ka mutama be talaka mwana mukelo ko héritier na même pendant zana azamine bovandi penza ke bo banda ko montele mwana batu bo bebisa image na ye bolingi bo bebisa moral na ye ou bien ni yo na zo yebisa ba congolais o bosala ke loko wana botika ya propreté msubo respecter ba ministère na biso lelo tozo mona ba ministre ya mboka oyo ba koroke na Gabon oromona msu population oyo ko yamba msu 2 4 5 personnes mais tala musicien le quoi héritier wata soki lelo ke Côte d'Ivoire oromona population ya ba ivoirien ya ba sénégalais bazo ya koyamba artiste na bino eza fierté pour na mboka na biso ozomona yango nazo yebisa ba congolais botika kimuta mabe botika mona batu héritier wata avanda image wana batu tu ba yebi ke za été to fula na biso bato ba osala cop wana te mais to yebi ke kala mingi te to yeba bango to dénoncer bango po déjà to zolandela moi mikemike to yebi ke bato basala ka makambo wana mais bokeba cop na bino simbi nango te botika héritier na azana mineur ana mona muke makambo wana penze bongeli na été Jean-Pierre wata komona lelo ba kabale on ezo sala martro na ba artiste zanine ezaki ba diversaire bazo ko fronter ba artiste te bazo pas na ba ontonde te moni msusu tokolo ba ne héritier azana préparation ya disque ne mi-ange mi-démon ezana ba kabale ya ba musicien musupe to yebi na mboka o balinga pe héritier te ba musicien musupe ba ko profiter pe na makambo wana msu ba déstabiliser msu nde na tozana préparation ya mi-ange mi-démon po to yebisa batu to bimisa na biso ba disque mais tour oyo batu penda ba savourer biso po ba lobara trop o te générique oh ni pas na rumba déjà tokanga et comme kaka oh générique na minute to essayer batu bavanda calme toki na bino ndenge bolingaka kota générique Bercy mona aokanga kota barumba kutu en parlant pas héritier déjà salonga ba BM au senti pena que vite c'est ça pour na essayer batu pour héritier moko déjà bo mona pena que moi ba préparation moi mike moi ba live azo sala na essayer bino que disque ya tour et zasuka ndenge bolinga bo savourer ka musique ya mboka o ba ko follow mide mo po ba betaka ba papa chéri ba Ranson ba Fally Ipupa ba Ferregola siko héritier sangisi symbiose wana na essayer bino disque oyo batu babina na kosete Eliezer na ebiso ke mi-ange mi-démon disque monté batu bazela pour le moment batu bando zela ba kota ba Bercy ya ba Fally Ipupa et c'est l'équipe batu bande kozela
banini sous dans loba à part ka bercer fali pour MC on te na actualité mais pour le moment bato c'est la ka disque moko ezaka mi ange mi démon yondo zo mona kabali ya mabe na bato pe balingaka biso to poto na ba fanatique o balingaka biso na ba op balingaka biso te yango ba baby sa moi image ya orchestre ba déstabiliser biso quoi mais te si bango et simba te biso concentration na biso eza mingi mi ange mi démon j'avais wata lelo affaire ba vie comme une polémique et des gars Robino Mundibu abetaki 12 millions de vues na générique na ye après si baninga na personne mission sous pe des fois bi mission lelo posana osana intérêt messi mission lelo fozala 12 millions de vues est mi ange mi demande zona boko le Robino Mundibu na ba vie. La comparaison n'est pas raison. Robino Mundibu yemoka yebi ke héritier wa tatutori na tembe à ce niveau na été par rapport à la musique yemoka yebi MC Robino songo comparer bien moi muke MC faut que na ba camarade ni ba collègue na loka ba bina filé ozomona ba Fabrigas ozomona loka banani Fabrigas à niveau mona Robino pourquoi pas ba beta orchestre moko ba yemba isika moko ba ta génération moko ozomona. C'est normal. Parce que vous comprenez na vérité. Yemo Fabougas place azana yebi maïs son place azana PC mbote yebi ge wana maître supérieur yebi ge héritier wata. Nous on n'a pas bango temps ba yo orchestre on a ba coûter héritier. Ndeza MSU na ndenge ya mabete Fabougas akoyemba MSU vocal héritier mais héritier otika lo yemba vocal ya Fabougas na orchestre wana. Ozomona héritier za maître supérieur bango tunde bazalaka wana bebi ge héritier a bosser. Bebi ge niveau héritier za ndemona bango te. Héritier songo comparer faut comparer na ba collègue ne o ba beta pour ya kuta penza ke mingi ba Ferigola ba c'est le Scram ba Bill Clinton ba JDT Molopwe ba vena biso Didier Lacoste ba tupenda oyo penda ba beta na orchestre moko senti penza ke akuta penza orchestre wana au grand complet ozomona o senti kuna na quartier la te ba Fali Poupa ba Jordan ozoto ba Gibson wana génération ya héritier wata ozomona soto longwa moi muke génération ya ba Robino nde ba bina filé ba Fabrigas ba Ibraton Piana ba tout ba yebi songo comparer héritier il faut comparer na ba grand pour héritier za grand ozomona na ndenge mabete même sozo yebi sanga pona ba vie omoni ba vie lelo soki Robino akosala ba vie wana penza ke eza normal ke wi ndenga bimiseke logo na yo wana ba vie wana penza ke batu bakota ki batala ki yango bongo esala nga plaisir aza congolais ya mboka poto yebi ba vie musu batu ba booster na bango parce que ezo so batu minka ba vie comme ko so ba orchestre mususu te ngak eswa bango te soki mutu binda sali musala na ye malamu il faut quoi féliciter asali musani batu babini mais eza œuvre te omoni œuvre lelo na musique congolais eza binda il faut yemba ba BM il faut yemba binda ba chanson loka ba bino pe wata pe subino ba viona te biso so biso te pour Robino de moi yebi ke wata oza au-delà ozomona même ata faire rigola msunde bazo sa comparaison na Robino ngapena na omona ngo peneza clarté même ata Robino yemo place alzana ayebi malga gafaki na yoko komona mso komo bongisa moi muke maloba ke na loba ki nanga ayebi ke faire rigola ana ba œuvre ozomona lelo senti papa Chira Vanda penda babité ngana lingara musicien faut na œuvre loka ba vina biso ba kabose voiture sans monteur batu ba yoka babina mundibo moniko bina wana misusu bina na ye ni teza œuvre te lelo ba papa na so ba ministre senti ba autorité ya mboka ba vanda ka bo MC na ba terrasse musu bazolinga ka mingi ba betela ba ba ningo ba kuku ba nini ba BM MC ba vanda te ba biso bina na ye zonga na ye nini wana eza longa ba sentiment mo bonnet Robino betelo ne ya ba DJ so ngo sala comparaison bien Robino il faut luka ba DJ Samarino ou luka ba DJ Abdul ba DJ Nano Virus ba toi général ya musique Robino azobeta ezande bango eza ba faire rigola te eza hérité wata te ya ndo zomona ki akomiti na ba 12 millions de vies pona buzoba wana eza kutute pona œuvre mo pona nzemo mo chanson éducative te bo compare Robino te yemo place azana yebi ke te photo ezate match ezate place wana na ndenge mabete photo ezate match ezate wana za frère nanga na critiquer te na lobi makambo ezapende solo yemo place aza ebike ya zobeta ni musique ba DJ ya ba DJ Samarino azobeta musique na so ya ba kotazo ya ba papi mbavu musique Robino musique va obeta yango wana mais comment appelle Innocent Pabi ya comme grand na musique à Congo parce que nzembo ne bona diamant ne besi da 80 millions de vues na YouTube si nani a commis déjà c'est bon moni ba Innocent na il faut féliciter bango parmi ba star o ba bimi lelo so bongo tala 3 4 5 Innocent pas allié pour Innocent so tali azobeta banzembo mso éducatif azo yembela bato ba chanson mo loka yembela ki abeda chou nzembo mo bo senti que oui
ayembi c'est comme déjà grand a commis déjà na musique ezalaka te il faut ko avant comme grand il faut zaka na âge mode te kotondisa stade de martyr engolo bate ko commis grand betande musique ya kitoko bato basepela mélodie akoki pe kotondisa on peut déjà dans autant na ba image ebela zobeta na libanda mboko senti pena que population bazolanda innocent natali na mindele ozomona ba Sénégal senti pena que azobeta en plus en communion na public makambo nazoyemba public ezozongisela ye Robino nani innocent ko comparer bango na ba Robino te na ba innocent commis déjà grand déjà grand Asa déjà grand encore affronter ba salle nion surtout oyomoni ba salle mythique même à ta Bercy innocent le soka Bercy voilà Bercy va faire tout innocent za musicien tu vas faire j'en veux Bercy pour ani voilà na âge wana moi mukete Michael Jackson déjà tanga bandaka ndule na ye abana na âge ni ando tondisa ba salle mythique na poto na ya kosaka na te na âge 2000 place mon ba venti eza ba venti te bien c'est ça ne makambo musique eza ne musique Michael Jackson a bêta ba grande salle wana na États-Unis partout na ba monde na âge amke pourquoi pe frère Nabiso nani innocent c'est normal il faut c'est Robin pena ba 12 millions de vie na Robert pe Bercy payer moko te omoni 12 millions de vie ba Robin eza ndenge monte na ba innocent akende pe na Bercy zakande a lever le rideau pe a fali pour pas kende pe kunat a bêta ki yo mona ki aza en communion na public bo ezala longtemps mon musique ya ba Robin mundi beza musique mingi ya ba pomba osomona batamakelele ya baloyenge osomona mutu akovanda ta ke Bercy ayoka kaka bina na ye zonga na ye tchana ye zongisa ye te mutu alinga pe l'air moko ke concert atobo ya l'air moko mo suku mande ezalaka générique mais l'air mo pe balinga bavandi ayoka banzembo loka ba BM azoka banzembo loka ba liputa azoyoka banzembo loka ba orgazi azoyoka banzembo loka ba vita imana et ça la moi bien au monde amneke oui toke na générique pe mo ba pe balinga madingana le mo boki na room net room bani Robina robete la biso ba bayebi ezate Robin atika ba distraction 12 millions na so pasole lango c'est bien so pe batu balinga raé c'est bon mais comparaison na penda entre ye na ferego la penda pas photo Exaté, janvier wata to mona ki dernièrement communication moi les repasser na biso grâce à mon basaki émission alors big hérité wata abengani bato to ba pembe na ye ena bozana manque de professionnalisme de alobi bato bano sa communication makam na ye ezaka français di baya na di mola bino to botikali d'ailleurs à la barre na bité il y a professionnalisme yesu kaza professionnalisme yenani na base nani panga na yebi ba grâce te mon abi m sozo ba manque ya professionnalisme ya au façon so le bilana na yebi ateso na ko m so na ko digérant m so yé papa professionnalisme na ye azoloba nga na yebi ze kindumba ozomona iye pesa na makambo miko te potobi ke batu basela misalo openda batangela ngo pe nchiki bazali mais misalo ekoma na mutu nyonso pe tu ba misupe batangela ngo nchiki te les batangela ngo pe nchiki te mais soka simbi micro oyo aleki na mutu atangela ngo nchiki mais yepe na media penza emsu grâce te mozana émission mo boité oyo peke asala pena etika lokwa archive nde to mona baninga ozomona bana ba archive to mona ba ken piana le loi yamba fali poupa le loi yambi Koffi Olomide ayambi we ranson o senti pena ke moi sens moko ya ki journalisme net yende ngazana soka fimbi mikobo ayambi loka fifisi wate aroyamba nani soka yambi glory olangi te aroyamba nani ozomona emsu le ba grâce te mo emsu ba rozwa chance ya royamba ba mise musu ya minene par rapport ya nzoto na yi non nazo yebiso makambo so emsu par rapport à nzoto na yi peut-être to mninga eza on eza cop na bango emsu par rapport à nzoto na yi emsu habité ateka ngota na micro yango no emsu so mona so yamba bata minene pa gaste mo penda ndenga vandi ana penda na yebite Koffi Olomide les grands mo pa penda vandi penda l'est penda bi bon ça va na ça l'émission mo penda que partout na monde au Afrique penda batana penda ka bengi journaliste loka grâce te na ndimité bat bando benga ka grâce te mo zaka ba mission na biso ba loyenge omoni emsu nga grâce te mo na oyebisa yebo na ndenga mabete omoni la team wata nga na engagé te na la team wata nga naza engagé te batutu bayebi ozomona naza engagé te na la team wata nga naza juste fanatique ya héritier nalingaka héritier ozomona pa biso to banda olinga héritier to na héritier ba linte botanga be comme na ye atika ko lancer message moko te ke grâce te mo leka grâce te mo loba biso to za ba fanatique nga nazo loba étant que fanatique ozomona étant que fanatique nga na yebi batu baza engagé na la team wata wana eza Francis Bibaya n'avait n'abso dadimola omoni biso nyonso nde tozana to ba fanatique mais to yeba ba fanatique ya bien ya malam po nga banda na bandola na nga héritier te no bana ndola na héritier no bomona nga
na kena ngo orchestre songolo pakalati so na kena orchestre moko emsune na kenda pas iborton piano pas faire rigola emsune keta na kela na ka emsune kana son musique scène ya sentiment mais na kenda langa tena zala lo fan ya faire rigola tena fan te menazaka fanatique ya héritier so na oloba makambu oyo na oloba pona za fanatique héritier bango pe bayaka loka ba fanatique héritier mais lelo baba fanatique ya kindumba lelo balongwe lobi bakomi lobi bakomi bazana ba place fixe te osomo net ngane naza oso balobi na ke o janvier nité na fanatique héritier pourtant on ndeko kola enda na ki mo mki omoni héritier na ki na maison mère ngala la fanatique ya BCBGT na ki fanatique ya JB mpia na papa chéri mais na maison mère nde bazaki au grand complet na Weranson banani na ndolinga na héritier emsu bato mona nde na tika balox na ndolinga héritier pour ça aza musicien o na banda ko sepelane banda na zokola l'open nzamba souri na komi sous pembeni na ye mo pas comprendre que na kana fanatique mobo lobe ba benga ino pembeni na ye na biso bosuki nde batika liko benga na biso te bino bolanda dadi mola te bolanda ki Francis Dibaya te net sara nani o mutu loka gaste azana droite ya koleka koloba o héritier lobi te héritier ko tinda ite so ba ko tinda mutu ba ko leka o biso to koyo keza loka dadi mola isa loka Francis Dibaya non na yoki Francis Dibaya lekite ke o héritier alobi ke o janvier abiri boyebobolo bela su comme ngata alobi ngote bato ba lo bango kezaka ba grâce te mo poanini biso ba fanatique ya la team wata tolinga su bango te po bango ba yaka ba kenda biso to tikala biso to landa na biso ba orchestre mususu te tozalaka fidèle na wata na biso to lingaka wata to lela la pulga yango mona ke biso to vandaka pembeni ya wata wana loka ba maître Dodi Shunga bi ke chanfaza fanatique ya wata o mona loka ba ya lima supra ba bi ke fanatique ya wata o senti bi batu nyonso ya la team wata ba bi pena ke oui janvier mwana wata mwana taka na zuwa na kombo na longola yango te kombo na zuwa ngo na nko ngata wata esinga lelo janvier ko yakate mo wata bengani ngalelo abengana ngamba lebele kama kamnanga ba délire ba YouTube ko yaka suna orchestre nanga te kende boyebo emsuna fanda inseme desime o ka répétition na yebo emo atalbo akokite abengana ngabo meta bokoti saete au mona conseil mo tubu akoti emo atalika bo alemba na bité wana za fanatique nanga ezande biso ba fanatique nde entre biso emsu bo mona ke mo nyungu biso ba fanatique nde to bomana ezana ngote ke oye uti na orchestre biso entre biso ba fanatique ya wata neti ba saratola ba ange noir ba grâce de mais tu comprendre que ba fanatique ya wata ya makila tozalaka ngana René Abiri na masa na biso Prince Bakali ba fanatique ya wata biso ye pe bino pe boko tsa wata na poto internet to ya lingni polémique te bozo ko te fond ba polémique te to biso ko tsa wata na polémique te biso sala ming promotion ya la team wata to côté polémique par rapport à quoi nga soki moni na yo répondre mutu na fingi mutu c'est que mutu mo afinga ki wata emsu wata pa yebite me ngato na otala tellement biso to amoureux ya YouTube na yako répondre mbala moko na YouTube otinda ngati po ngaba ko tinda ngati ke finga kingani te ngata la YouTube ngaso muta fingi wata na YouTube lokana 10h JC 10h 1 minute ya Miriam Weta yebi makambo na oloba o Nathalie Babia la Sublime ayebi makambo o mère na biso Olga Mbimba ya vina biso Robert Bikakala yebi ke Jean-Va ko attaquer mbala mo po na zalaka na wata wata kotina ngate janvier ngamona ota déjà fingi leader nanga yebi ba guerre wenge entre JB na Wera yebi batu bakufa combien na mboka o tina ba poto batu musupe ndake wi bakufa pona JB na Wera siko biso siko to lata ngana ko lata grenade pona wata na moni pendake muta ofinga wata penda usuna zana grenade ne batu bakufa ba omona pendake batu ngaba ya baraba ngana ko lata op na lati bombu de exposer ngana pona wata pongana nanga fanatique ya wata na nga fanatique ya wata ona lobela makambo plus ya wata pende nga zabika ka wana fanatique nanga atinda na ngaite ozomona atinda na ngaite ozomona les sénateurs ba bazo la place ozana peso mbote mania wembo la bière de luxe yingam na la kiso po batu balata bilamba ndenge sala wana lelo ozomona batu bakomi moi propre mania wembo ezangai ozomona la bière de luxe ozomona les sénateurs baoba bazola Olivier Kiala espoir ya bana mbinza nyonso na boso noté Platini mwendo na kati ya Toulouse wana penda bato bazala nanga na bonka mikolo emsobo mona bozwa kinga mwa mukete téléphone bayibaki mais nzamba la raté banda santa ibambe tutalaka na na ba Miriam Mokonzi na la nzambe kombo yela nga buya nom de Jésus apolo de Miriam Wete lelo ya Miriam Wete tindeli ba charge mbongo et pesi pito pas les dégâts ba charge ba panzani na mbongo ya Miriam Wete apparemment ya pesa atina ba mbongo ya panzani ya équipe nationale atina to mbongo ba panzani et comme tu tina ba charge tenga penda ba charge ba komo nozo ebisante na bika ba charger so na charge nanga na ko tia na brancher loka téléphone nanga o ba pesinga en attendant po ba bisinga ya sikeyo ya nango
bana poto bolingaka janvier loka ba Olga Mbimba esinga janvier zala calme loka ba Olga Chikeva motema ya Gaini Chikeva motema ya Platini Masamba ba esinga janvier zala calme ba Pati Mulu ba esinga janvier za no calme téléphone ya sikeko ya loka ba Cédric Panda garçon play na Allemagne nenga tindara S9 ba esinga janvier maman Brazil bokomba chombo na otindele ngai a 10 ba bien maman Brazil bokomba maman social na yebi ke mususu ezali ba iPhone ya danser za nango omoni ya Miriam Wete ya ba star nyonso ya mboka oyo na yebi te ayebi kubana na te pe atikala ko solatana mwana moko ba confirmant ki batini mbongo ya Miriam batini mbongo ba olinga basala po bazongisa msusu mame baka na actualité po bazongisa yeke po batala ka vena biso le grand mopa o kofelo mide songa mbeli babeta likofite amela déjà makambu nyonso actualité ata sali beza simba sute si bamela nyonso ozomona babiloko ba olinga basala bana wana bosala ngo entre bino bolongola na kombo emi ba fitinga mitana innocent bon on a problème to la makamne ata salina innocent na ebite soke simba velo midena na mela makambo simba te bosko innocent simba talaka légende amela na ebite innocent bingo wana na peso concert ke frère nanga obeta musique no kitoko yebani déjà partout ko ya obeta na un featuring na mutumo obete msusu eko saka 1000 via pamba eko ya dimne na succès na eza propreté pour te ebike en actualité te omoni ba kabal nyonso bozo sala wana na bana na bozo benga soki ba chargeur so banani ya miya mayebi ata mon côté so pe bo panzana bino babi millionnaire abwaki mbongo na ebale o akowelela weleli ozomona msu eza kilokoso na bango batindeli bango bambongo na bango ya bamufu atina msu mpona bavi na bango bafamille na bango bazana bata bapasi banda lelo ti lobi msu likola $100 ozomona bazowelela biso tozalaki na baratoire na babiri tolali na topanzana likola mbongo te biso so équipe nationale topanzana tokabwana penza pona kisongi tokabwana penza pona kimutema mabe ozomona biso pende équipe nationale tokabwana pona kimutema mabe bango po okabwana pona mbongo po balanda mwana na pona mbongo balanda msu bamona ke lelo babadani babenga bango ne ba chinois au monde loka bana membre pour batindela bango moi 10 francs pour se retrouver pour na ba site na bango ba sabonaka ebele mais nzamba la raté banda sata ibambeto au monde apneke oui ba mi ya tembo ba mama na nyosu ba kima ba kenda mopanzi balinga su mwana na mbeya te ba bua kise balinga kute pa monike mwa moko impoli mwana moko bebana na batu mwana moko musaneti ya ona pesi na mère na nga Blandine Omar mama présidente Mbote ndengo vani na kwa na pe no respecter pena ke moi ça libala na linga ko mingi malgré msusu moi déconnage mona déconner pas na ona ebike olimbisa ki mwana yo mutu na mutu fosa na kwa na ye mutu na mutu aza na kwa na lo pena yo mona ba gel show nde ba vani ba kwa na bango so bien omoni ba je ya ko sangana ni za lango sute omona meke gel show na ba na ni bali omona bosinta wado plus que ça mso akobota kala mingi te pour la PC bango mais pas to PC de essayer tout de opération ça il faut robota il faut que ça responsable yango no bozo mona mwana na mbeyambea mama azanga mabota yango zo mona meke wi distraction ezaka ekendaki ezongaki ya Miriam ayebi bana te ya Miriam ava kotina na mbongo pour komela bana na il faut nga janvier na yeba mbongo nyonso ya Miriam atinda reuta rapote yé na Kinshasa c'est moi janvier na simbango tio monaka o banani o batanga bakoma ba Miriam na bandenga ba bien batuto mona ba mura ba demer ba nani c'est moi janvier ngam na dirigera mara mwana nyonso te ondo mona lelo na sala toujours na Miriam na nga wete ya ba star nyonso na sala toujours na mama appel masqué na peso mote Yannick na peso mote ba joyeux anniversaire Yannick Chimanga moi c'est mobile ya kitoko na bo santé Nathalie Babi la sublime na bo santé batuto bolinga kanga na zo isa batuke botika ba botika royoka surtout na bana porte boyoka te ya Miriam ebi bango te akoyeba rapé bango te atika lo téléphone eta solo na moko asona bango papa quoi ya Miriam esa comme star yé mono batu batala kai aza déjà na batu na déjà équipe neza au grand complet siko arozo bana wana na sansini est-ce que na bana na nde bazana bango nyonso nde bazala muta yeba ni kolekanga ça est-ce que ba yebi bango na poto so ba weleli $100 na bango ba welela so ba ko panzana so ba créer ba base na bango po ba zongi sa karine actualité ba yebake ekosimbaka te déjà ve na biso ko folo mo demo pao amela nyonso ta mela na nzoto na succès na nyonso na biso ka mela nyonso histoire na ye annoncé ya oli mushi wa mela succès nyonso tuko yo fingi ve na biso le gamo pa na batu misu na ba moko yo eza ba finga te ba touchara te eza ba touchara te loka ba le gamo pa wono bando finga en plus yesu bo sane fitire nzambe wana bonane na bonane les gars mo pa pena ndo zela ye pena zio pena na maboko po lukona bandinyo se Kinshasa kuto ya o ve mo po bo mamoto mo ya te siko na poto tanga ziobo nyonso na succès histoire annoncé penza
histoire annoncée janvier dans une émission na biso. Merci na Alain de BCVG. Après son mot ce que vous allez na pesi Liar Clark moté na pesi masa na ngai Rabiton Ndundi depuis Mikel na pesi son mot confinement toujours ya Lenda janvier dans mon cité mais tous on ramu kina na team Wata après moi la team Wata mboto ça parce que moni mako ba mission na bino à sa lettre d'émission qu'est-ce qui se passe na la team Wata comme faut tangi na kombo Diego Milito bon na ndenga mabete nga na zapenda engagé dans la team pour lobela sur ba musicien ya la team mais so na ofanda bien na ba musicien na kombo tangelinga ya Diego na yo se souvenir na musicien moko na mboka o nga na yebi komone Diego amona yulo azamona Evre na emo o ayimba eloko ya matelo pour na Evre pour na baba tu bazana Evre en plus na vandaka emsu sere na ndotanga na habité ton allant à 3e primaire entre histoire bien géographie qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo dans le maman Diego Kao na la team Wata na ndenga mabete ngana landa héritier ngana mona kaka héritier nga penda musicien Diego na la team nzamba mona ngana tikela oyeba ete ozo mona ponga na ebika sotenga nga Diego funatala maman Diego moko mona yola yemba eloko ya matelo so na vandi siko na ba histoire so géographie na yebi Diego na ba Diego moko na ebika Diego Kao muta découvrir l'embouchure du fleuve Congo yewana so ba question ba musicien ya la team na Diego tumbala sarato te nazo biso soki na ba musicien MC formation wana MC ya ba musicien la team batu baza mieux placé batu baza engagé ya kolobela makambo ni za Francis Dibaya Dadi Mola ngana lobela ka makambo ba fanatique neto tengenga kombo saratola na minute biso ba fanatique to lingete to bengana ke musika na biso te to lingite po zalaka na fanatique na biso te bango ba yaka po baba kisa babone na ba chaîne na bango MC ba fanatique Wata baba ndo yede MC mwana deo MC mwana parfait po ba yede par rapport MC ya taille na MC ba rose ba massage ndezalaka kenini na basali ya ba gymnastique po ba oyebi ba fanatique Wata ba na bambongo na biso ya ko sakana te ba tête ndai maboko bank ba Jordan Fonseca super play à Paris maman nanga ba Daniel Massaro nazo biso batambo na biso ya santé msusu par rapport ya taille na emsa yaki la team msusu pona ba gymnastique msusu ba ko footele msusu kene na salle moko boya nini msusu moi libu moi za la bien posa moi na taille moko ya bien ayaki pona bo mazaki fanatique te po atamboli ba orchestre belé et pas fait na so fali pour ba bengana we ranson ba bengana akepa na yo bina taka na bina fila bengana siko yeps bina fila bengana we super ibrator abengana yekutu tanga yaka la team na ndenge mabete ngana ko finga ite aza ser nanga to sulu pe bien ngakutu nde mtu emsu na ndo beta okuta répète kasana na beta li sulu ngakutu nde na idée moi muke talaka taya sarato la emsu ndo zanga na ba t-shirt ya kolata ngam na pesa mania wembo la bière de luxe na bité aider ndeko nanga opo na ba t-shirt mania wembo mun ba t-shirt on ala ta tout mona yimta ilanga la bière de luxe yimta tindelanga le mona vandi bo mère nanga Olga mbimba motema vina biso Robert Bikakala batindelanga le mona yo vanda bo panga na lata mingi zara o mona ba mère sucre na katsa lili batindelanga luka ba Laetitia Mangoke Chacha Kenzo batindelanga ba Jo Mabaya batina Mabaya batindelanga o mona ke bana poto luka ba mama luka ba Brazil bokumba mama social o mona ke ba Domingengi batindelanga mère so Yvonne Mayas malgré Msou Mikolo o yambanga moi troté confinement na habité mais na Yvonne Mayasi na venanga kumwa pap malgré na habité kumwa pap ko yi bien deni bozo ko kasuko yamba téléphone te na comprendre vieux bande ko solo nga bien kumwa pap motema mère rêver ba solution bo solo na janvier zo mona na ile sara na seke mania wembo zwa en charge pour na ba t-shirt da bande ko lukele ko tusu mutu na ndenge mabete po msu pour na ba pantalon ozomona po msu ba yeda ke pas ala moi très propre enge sala nga bien yona hôtel apneke ba tu ba comprendre que oya bongina biso te tanda tamboli bana ba kindumba ya ba orchestre atambo Yesu na la team yondo moneke oui biso ba fanatique muto bengani orchestre te muto bengani sarato les biso ba fanatique to bengani yena Ange Noir po Ange Noir ndipo yibaka caméra ya orchestre yo to bengana bango biso ba fanatique muto bengana bango ezal orchestre te biso ba fanatique ya héritier biso muto bengana bango mutaye biso ba fanatique ya héritier Ponga naza engagé te nazaka fanatique ya Wata biso mto bengana na biso bango bino mo bengana ba madema to mona ki vidéo na ki sinjura yo ba ko kanga yo eza nani te faut ba kanga ye ko yebe faut ba kanga ye to en état de droit il faut ba kanga ye na otam so komo te batu ba yebi to en état de droit mutu nyo surtout ayebi ka sala mabe ba yeba ke to na tanga fachi makale zo mona ye
Ah, Mira Pembe et mon Yepe faut bakanga ye yopte venanga nzora te bakanga Jordan Fonseca tunenga seka nanga javeni na bi yepe faut bakanga ye pati muluba il faut bakanga bango bakokanga bango kaka. Merci Janvier de te na suka na pesi masa na ngai muzemba yo abi bozo déranger nga o jan o déranger nga fort Janvier de te na suka ba mbote na yo abatu balinga ona un mois pour l'émission lelo. Ouais, un mozaka est en confinement, bah tout ba ebi to na ba palais, bah tout bolinga ka janvier wata to torine etembe. Bobenga nga pesa la nga plus 243 89 50 53 549 et ça l'a bien. Yobika ko komela pesa la moi bien nabi ke batu musu na perdre ba numéro na bino pour na bungisa téléphone mais nabi ke sopo komelinga na mona meke oui o azala mutu nanga et ça l'a bien mais boyi baka ke janvier wata to torine azali ba fausse information sur combo ya Myriam surtout na bano bobenga ba chargeur ya banini ya ba téléphone tolingi na biso te soki msu bolinga bo créer base na bino boluka mutu mususu msu bolinga ka bo créer base na combo ya Myriam bolingi bo bando kote ya suba vi na combo ya Myriam tout lingité tout retour fula na biso mutu te mais batutu bolinga ka janvier wata totorine etembe kala mingi te mi ange mi démon boko savourer musique na biso boko sentir la team wata boko sentir wata oyimba mais c'est les chanteurs oyimba mobala oyimba o sentir ndeka wata goga totorine etembe babi tel père tel fils batutu bolinga ka janvier wata totorine etembe na pesi mbote na nga na baoba les sénateurs Baoba Bazola na bosanité na bosani souté na yemoko manya wimbo la bière de luxe na bosanité Pati Muluba Jojo Mangwisi Olga Mbimba ya vina sur Robert Bikakala na bosanité Christelle Kabe ya Mobutu na bosani li sous-souté Yangai Penza Isaac Parker na bosani sous-souté Mère Sucre na Katsali Laetitia Mangoke Chacha Kenzo na bi ke to amona douleur bato bolinga ka janvier wata na lingara bino Jean Vazali mère nanga grâce mbizi na biso makamno penda mikolo to koti yango ya kosakana te na bosenti mère nanga do mingengi venanga Sabina wanani mama Madonna Paris na peso mbote na bosenti mère nanga Ambroisine Bokomba do mingengi na bosani lisusu te ponga na mwana ya ba mama bolinganga venanga Eric David à Jésus central motema ya mama Nina Boka malgré moi bakala bambai na bosani te venanga Lopez Sambi Lopez Sambi na kati Londres no sentimo konzi ya bana Londres nyonso akanga bango pinda boui na boui Lopez Sambi na kati Londres jino mo passa mot de passe ya bino yango na pesi bino bambote na bino pinza bisous. Merci Janvier wata pona disponibilité na wembe pesa ki soto na yo. Merci na masa na nga Olivier Mbozo depuis Paris na peso moto skozali. Mère na nga bela dinganga na ozela ka plan wana ale de BCBG aleli. Bimo kasezo ya ga tenese zala calme. Mère tala ka petit no boyo la fort. Vena nga jike shwabelo yani ko nyenze pesa famille nyenze mumbote nga Biston Ndudi depuis Issa Deborah Ingange tika kotumbola ngai donc bo s'abonner massivement na Fimbo merci na ken pena pitu pale pona elengezanga lipasa na Londres mère na ngai elengezanga lipasa ba bisous elengezanga lipasa. Merci beaucoup na ken pena pona opportunité zo pesa ba petit na manta mapambola merci mon grand bo continuer toujours ko s'abonner na Fimbo